Namoni okwei kao ba beti o penza frappe à l'agonie à perte de connaissance à la mouki hôpital. Deniles. Attaque wana yé pas na yé parce que un tout d'abord nzamba talisa ki communauté congolaise au bazan libana au tobenga ba diaspora baza contre yé makas et aza ba contre rendre belé na batouana. Mais bon ça va bloquer. Mais on peut ça mais vraiment ba pétage wana oh pété oh ça soirée boy lobby lelo et sili oh tout nanga lo tengalo mais yo ka et sili to dialogue oh tika aussi ma OK c'est vraiment si ma dialoguer de personne un message te ko dialoguer te yo kanga munoko na yo ko lobelo moko te que ça va mon internet et parce que de souiller église Nzambe parce que ma balobo busana munoko na yo non na bibo on s'en profite non oui bateau bazo yo ils peuvent réfuter ou ils peuvent refuser yo kana ko ba bele te Internet aux autres détruire mœurs. Mais bon bimisa na mutu ka sola na batu bo mela ka mutu ka poani. Côté à awati na pourquoi lelo. Et puis na pourquoi te Paris ndaza monsieur. Papa na que pour que l'école soit pas toujours et puis la maille. Nga Denile Sabor ya manga na téléphone avant voyager. Nzamba talisa na ki soka ki akomi na Europe a reçoit difficulté makasi na moni ya vimbi makila ba beti. Depuis na banda ko benga depuis maintenant ça ne ko ya makasi je crois que il faut akata ba séjour na à son Congo. Oui donc nanga ki na ebisaye ke kola talisinga otika na Congo. Comme ko sa voyage jonate ko tourner lo mabe na monio au vimbi ba beti yo penza okoya la gonyo perdre non à perdre connaissance. Akeko la muka hôpital. Na bengi numéro de Nilesi. Na ebisaye malgré ça la kamakamuna ba pétage wana mais nzamba bwaka mutu nyika bwaka mutu te. Allez pétage. Yo pétage. Il faut yoka. Oh ayoka. Mutu kalingo bimaje ba combattant ba résistant ba posa osola message oh sumbage mon station ko eza ko mériter makambo so sala mais parce que yo ko poser ma question et comme débat ah to ça l'émission te hein par jour. À louer chauffeur, à louer sécurité. Pétage. Bon, qui t'y ça y est, à son la nacée, à mon alibanda moutouka. Ok. C'est un message, moi, mon coup, c'est quoi? Tous ensemble pour nous libérer na osenga na yo vraiment zongsa makolomi balé et pas Jésus Christ. Asa artiste, asa comédien, mais il faut quand même à respecter la frontière na. Atika na ki comédie. A tout chaque personnalité a pas tout et ça infraction biso tout on est aux aboy to te okoki jamais kokota na frontière via mutu. Surtout na milieu ya zalango o e komela quel bosso faut et PC leçon. Aye ba komi batela à venir ezana omulai. Ngona espoir barakin ko ataka kana okokata carrière na mukusi.
Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus-Christ a salaka lisusu te nenge abandaki ko salakala. Yango ngai pe na ebisaki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus-Christ nde bokobika. Ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ça qui fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na bela ki tension makasi na yokota na YouTube na kotana Ozana pasteur Moïse abondel pour na bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalina tension sisili bilonyo sebanda sanga palpitation sisili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa asai na bomo nanga nazali na problème à mwana bane ko lobate na bane ko keni na orthophoniste donc va déclarer que moi comme handicapé à lobate na étant na yiko l'exemple papa Moïse l'équipe moi la délivrance de l'homme na komi loba na yiko témoigner moni na nzamba bikamo asali na bomo nangai nazali na problème mukanda toi réponse na zoaka ba régie na raison que ça na sens te na komi moi c'est sengo na zu mukanda na zu ke musala donc on a témoigné moni na nzamba Ozana wa asali na bomo nanga toka na nzamba na lobaki déjà awa ezali terminus bo s'abonner na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazo fela bino na moto. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout, vous qui suivez cette grande émission, la retraite chrétienne avec Yves. Il parle tout ce que de faux, l'Afrique avec la série continue, toujours dans votre chaîne, c'est pas promo, de ça 43. Voilà, nous sommes déjà avec l'évangéliste majeur, avec Bongo, Michel et Koutou Tozani Awato, sur la parapluie. Il y a des sujets dans la table de la bicho, comme vous le savez très bien. Makamozo qui est ma baie cette année, je crois bien que comment qui déjà la sous-capé, ben. Ma bise aliment ma kasi oh lelo ils sont biso ba prière ebelé ils sont biso to kanga ma pembe na nzambe wana po année komi na suka to wi comment accident sale maka comment bandeko ba bela kabelé ba mort subite et sale maka plus na fin où ils la bon ma bon sipo na diable l'homme de Dieu bandeko ebelé parce que plus comment on sous lelo alors santé na d'abord et puis pour na programme na biso ya ba prière d'attaque l'homme de Dieu. Évangéliste merci beaucoup, papa Yvipan, merci na bana nzambe au bolande la biso à chaque fois na ba émission na ba prière. Je suis l'évangéliste Michel Ekouchou, naza visionnaire église Med, serviteur de Dieu de ministère. Nazo kam église a na Kinshasa, na commune Ngalema, na quartier Kamunganga na Ari Kamunganga avenue Dianté la numéro 14. Zambia pambola vraiment de konyo sozola nanga. To organiser la prière na biso na compte YouTube na premièrement tapé évangéliste Ekouchou TV. Abonnez-vous massivement pour chaque 22h 22h à l'élo nazana 1 heure du temps de forte prière d'attaque et au cas en direct et puis chaque 5h et puis chaque 11h. Bana na nzambe na sengi bo s'abonner na compte na évangéliste Ekouchou TV pour ba prière otozo sala yango ndezo sunga bana na nzambe ebele bazo benanga ba délivrance c'est ça ba ouverture et puis Jésus-Christ de Nazareth kolo Yesu azako visiter peuple na makasi yango na vraiment na sengi na bino bo la musafi de prière anezo kende ezo ke na suka soki omila o bomi vie de prière na yo ba makame ko yela o ndenge na ndenge et puis diable akolinga ko surprendre yo na ndenge ya mabe vraiment kolo Yesu pa mbula bino émission lelo na yebi kinzambe akotalisa makambo minene. Seigneur n'a pas mbolé mission lelo pambola ndeko nyonso akolanda biso awa na Congo pe libanda ya mboka na biso nazala lipamboli pona peuple na yo bako lande mission kino na suka na kombo Jésus-Christ de Nazareth amen.
Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Je crois bien Bandeko Bolandi. Et belé vous allez rappeler déjà na prière d'attaque sur Bandeko. Vraiment et belé tout le monde a dengue ça se passe et dengue bishop et tout bengara intervention de coach rappel moi bien on une requête na biso et puis nzambe pe ya nolaka. Merci l'homme de Dieu na lisungu sungara biso vraiment na côté le sambu. Ben toi cette année nzamba lobini ni pour fin de l'année il y a la makambe belé fin de l'année et botsaka batu na crise et botsaka batu na baliwa et botsaka batu na accident nzambe alobinini pour cette année na suka na monde to kinda bon et loko Seigneur a talisa ki biso toujours prier la lutte contre l'esprit des morts. Okay. Parce que total na nzambe toza na 4 sortes de mort, mort physique, mort matérielle, mort spirituelle et puis mort financière. Alors bando ki bato misala mabe ba manipula ka force ou un esprit de mort toujours benga la mort précoce. So ba tindeli mutu ombre de la mort et ko frapper mutu dans tous les aspects à vinaï. Ce qui est bébisi makambu nyonso ya via mutu nde simalango nde mutaki mutakufi. Pe rotala mutu akufi na âge moko ya muke mingi. Ozomona netinga na libota nanga papa na biso kufa na âge à 50 ans, maman oyanga botanga kufa na âge à 34 ans. On a une famille bandoki. Bible lobi bien na psaume 90 verset 10, mutu première catégorie batu sengeba vivre mokili, il faut atteindre 70 ans. Deuxième catégorie, il y a batu bakoyi ko sala mokili, il faut atteindre 80 ans. C'est le psaume 90 verset 10. Troisième catégorie, il y a batu bakoyi vivre la mokili, il faut atteindre 120 ans. Selon Genèse 6 verset 3. Mais ce qui mutakokisi ba année wanati même 70 ans mutakokisi te mutakufi avant ba année wana est mort précoce. Qui peut manipuler cet esprit de mort précoce? Premièrement, ce sont les sorciers, les marabouts, les magiciens. Batouana baza bien installé, ba pointa kasiko batu o baza une étoile. Yango maman peut-être ozola nanga makamno nyoso ya vieza okufa parce que déjà ba monaki et lembo onzambe atikati na yo yango ba boakeli ombre de la mort. Ombre de la mort était le maramingi pendant la fin ya ba année. Pour ozaki déjà cible ya bando qui durant toute leur année ba koki yote. Ba ebi ketango année comme na suka batu ba kota ka mingi na kati distraction. Ya koluka ya kolata ya kolia or bango pe na ténèbres na kaya bandoki basala ka bilan. Moto to landaki ndeni to longi ete lokwa to tika na virage asuka il faut to créer biloko moko boye na vie na e pour que to soye maman papa yango nzamba talisa biso to lutter force to lutter contre force ya ombre de la mort précoce o écouter les manaba via ba nzambe ba ko bois que l'ombre de la mort nzela malade ba ko bois que nzela mort subite ba ko bois que nzela accident et ko bomelo misale ko bomelo pe di bala et ko bomelo pe bala puis on sale ba fausse couche on soit casé mi mettons au ba zemo ko kisaba ba 9 mois ti on sala ba fausse couche et ça ombre de la mort on soit comme ça mais vous me l'arrêter kufaka ombre de la mort ba relation malamu ko pambolo ko fungolo et kufaka toujours avant ça que on sepie là et ça ombre de la mort batu ba kufaka avant na famille na bino batu ba kufa ba âge assez ba 40 ans ba 35 ans ba 20 ans ba 17 ans et ça ombre de la mort où ils allaient manipuler premièrement na ba occultiste parce que bango bazaka besoin makila bato. Deuxième catégorie bato ba manipulaka force on a ombre de la mort ce sont les sorciers. Toza na bango belé la famille na to ba beli maboma pa kolanda bato. Pona ko fungola bato na ba ko créer ba situation maléfique. Troisième catégorie ya bato ba manipulaka ombre de la mort ce sont les marabouts, les magiciens. Vous comprenez? Batouana baza ba agent ya Satan au bazo travailler baza conscient que bazo travailler pour le diable. Et puis le quoi Satan ça a besoin makila batu bato bongo na mabota na biso basali o baté diable tie bango na ko banteni na ye pour na kolandela bana nzambe ndenge ané ke na suka boy nani otolonga kité virage à suka boto soye. Voilà. Mais bandeko basala ndeni po balonga na kati ya piège wana balonga na kati prière d'attaque ezali. OK. Prière d'attaque ezali. Tant que la prière d'attaque, sur le prière d'attaque, au béni le numéro nanga plus 243 9 98 99 36 59. Deuxièmement, sur le prière d'attaque, au s'abonner rapidement dans compte YouTube nanga. Au taper évangéliste
Ekutu TV na YouTube. Donc on monte photo langue bimi, abonnez-vous pour lutter contre l'esprit des morts. Il faut que chasser la prière. OK. Il faut que chasser la prière parce que Bible lobby quiconque évoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Actes des apôtres 2 verset 20 à 21. So, pour ombre on écoute même David na Bible surtout na psaume 23 alors quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort bato belé bolandanga bota mona vallée à l'ombre de la mort déjà yango zo mona babitumba makambo ebele ezokufa yo kaka bo telema benga musala ne ko sekwa ba relation ko sekwa santé na yo makambo ko bunga amen o ba boma makambo na malamu mbongo ba faire na yo ko sekwa na pomba Jésus Christ ndenge ni no sali kambo bozo simbati o tinda biloko bozo simbati OK na osoma conteneur o tia biloko makambo yo simbati nyonso zo kufa ozotika maboko pamba parce que oza sous couvert il y a ombre de la mort. Yango ba voix sakango na lubo pe na ndenge ba Congo ba voix sakango na ba via ba na Nzambe pendant la fin de cette année. Pendant ba faire ba année. Mais si ko l'homme de Dieu. Et dans ba de comme susu alobi ngaza musika na mona musene Nzambe ndenge nini po ke na le kana délivrance. Na est-ce que ngamona ko sala auto délivrance té na milobeli da teleka ba angle ba koto makameke na mabiente na misambela eloko ngolongo non auto délivrance c'est ça to organiser peu un service voilà mais tant que bazo to sambela bango na chaîne chaque 22h prière d'attaque na compte na YouTube mais ba si jeune atinda bonde la boue ça la boue et ça déjà auto délivrance et ça maman ko to benga na France maman to benga azaki paralysé alobi o kasambela na paralysé sili na prière d'attaque abi évangéliste balienga mbongo pa ba sakolia Kinshasa atangeli na ku moko alekana chez et pas Jérémie Luemba alobi ali $3,500 ta non ba prophète o bazoya na ba YouTube papa il vit pas New York ko samba l'église na medi kuna na ngalema si so kezaki ba voiture sika yeso ze yebanaka esinga papa tala siko na ko bika ya ofele na landaka yo na kotaka ba prière no me yo ebinga te menga na ebio na bengi pona témoigner Jésus Christ ozo sambela tikala kaka na position wana auto délivrance ton abi tina moto otini moto tina moto na nzambe na nzoto no eza ba semence evanda peut-être ba semence nususu ozo ngona nzela ba rapport sexuel mobile obima na e peut-être zandoki peut-être za okiptisa mutomisa mabe aïsakila na nzoto na yo depuis bokabona okomo vivre ba événement mo mabe mais tant ozui mosala nzamba ko prier l'autre mais olandinga na prière d'attaque quand ni notina ba sujet et ça déjà auto délivrance et belé ba yeba ngo tata mamo abiki na paralysé ça qui n'a posé les maboko ça qui n'a bondela pour na yé alandine na tinda ka ba sujet yango no senga na ba na nzambe yom to message ko finga ba sala nzambe merci pour mes actes mais il y a encore des serviteurs de Dieu, il y a Jésus-Christ. Oh non, va fléchir, genou na bango et pas ya balte. Na science cité, na kabal juif té. Ba o ba simbi comme Jésus-Christ ba al. Longola o to benga incrédulité, longola doute, longola kobanga, contact na biso, ta vie sera changée. Et vous allez changer vie na makambo vie na yo, makambo ndaku na yo, santé na yo, guérison ko kota. Surtout bandeko baza problème mikanda nzambe ko résoudre makambo wana pour tout bondeli pour ba tebele ba problème mikanda nzamba fungoli pe ba suba mikanda ko ekota mingi kindoki ba makambo wana ba dossier s'il le falloir renouveler au côté ici bo makambo ça clair mais bon répondre au ti c'est la montre il faut que c'est une intervention maintenant et le beaucoup ça. OK. Merci beaucoup l'homme de Dieu, je crois bien to côté pena sujet na biso lelo et sali moi mabe makasi na ba chrétien ba otala biso ce net moment. Maison kati eza ya bana ya Congo. Maison kati eza ya bana ya Congo. Maison kati do eza ya bana ya Congo do. Maison kati do eza ya bana ya Congo do. Tozana ba projet belé eza nango naturel. Mwamba papa wana makasi ya papa tanga bio isuki sai pour moi de l'argissante pour na papa pirito voir clair FD
produit à Maison Kati yango wana ekanga. Maison Kati a même le biso ba produit naturel ya bien pour traiter nzoto na biso malamu mingi koleka. Plus de détails, kende na Kintuka Pêcheur, avenue Maindombe numéro 99. Référence Carrie Grèce. Fondation Tabita Dorcas. Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambu na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango yo. Bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Maman Mireille, nde Maman Mireille moi quelque chose ake baka ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, bendicapé, buna nyonso tu kaka sana ko soutenir bossa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike, batanga, bazana bonne santé. Bazo eloka kolia, bazo atama ya komela, bazo atelamba kolata, bazo na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopesa leke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezo sunga bofele bana bitike ba fefe ezo sunga bofele bana bitike ba fefe Mama présidente Mireille Chubae ya Thomas Masamba merci maman. Oyo apesa ke pa ba ofele achaka nzambe musapi na lisu. Enfant de Dieu. Na Pesibinombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté Ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyonso nzambe pour na classe ya bana oyo pour na loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue Kombo nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Moni Mosakoli Denis Lessi azali Mosakolo kola yo azali pe Mosana Nzambe monena yebali na mboka Congo azui menace à mort na France. Et pas ba combattant ba yeba bimi et ce qui intervention peut-être ya churambo maté azali pe moka ba combattant ayoki mawa nde asali ke batika ndeko Denis Lessi na ebite tant yo moni menace wana isali non ndenge nini zalana no ça n'a pas de choses donc koloza Mosana Nzambe na benga Denis Lessi sabor ya manga na téléphone avant voyager nzamba talisanga ki soka ki akomi na Europe a reçu difficulté makasi na moni ya vimbi makila ba beti
depuis na banda kobenga nazoka numéro n'est pas ya Maman Katimunga et puis ça numéro na oki azo voyager pour émission suka basala ki bazaki na Maman Katimunga nzamba ya otalisanga na biseka vana na Kinshasa annulé voyage banda na banda kobenga ayamba ba numéro na ngati nati ndenga ki na ko za komona que bazo menacé et puis menace ne ko ya makasi faut je crois qu'il faut akata ba séjour na à son Congo. Oui, donc nangaki na ebisaye que kola talisinga otika na Congo. Comme ça voyage Jonathan ko tourner lo mabe na monio au vimbi ba beti yo penza okoya la gonyo perdre à perdre connaissance. Akeko la muka l'hôpital. Na bengi numéro de Nilesi. Na ebisaye malgré ça la kamakamuna ba pétage wana mais nzamba bwaka mutunyika bwaka mutute biso tout oza bikela mwanzambi ata mabezali mais soki nzamba talisi il faut ka toloba na mona kiye o kuto azu menace wana eza ya mabe eza ya muki donc il faut kata ba séjourner azonga kuna. Mais est-ce que vous avez un message en WhatsApp? Na benga penza 10 jours jazo mata avion temps na lande mission na Vincent Chiluizi na bengi ayamba ngati ayamba te mais tala lelo oyo elo mabe komile or aza mutu moko boye na Europe kuna aza na bateau bazolinge eza pe na bateau balingi eti mais nombre ya bateau baza contre baza ebele. Donc, ce qui a traîné pour les sous à Goko et la Biscade Mabé. À ça, ça m'a caminé à Zango, à Zonga Congo, à Rovanda. RDC Zamboka, pays d'hospitalité. RDC. Mais autour de Ginzambete, pourquoi attaque il faut y avoir vers attaque, on n'est pas naïe parce que, tout d'abord, nous avons une communauté congolaise au Bazan, Liban, au Tobenga, la diaspora, Baza contre Makas et Aza contre rendre belé na Batouana. Pourquoi? Il y a bon par rapport à dire naé ma se comporte. Et donc on m'a dit déjà mutu ceux qui déjà bazo préparer ma bépo na yo ko ebati. Mais n'enga pe na zaso munguna zo nga sala ma beske a ko informer ti. Na benga plusieurs fois kota lycée que et c'est que kendo wana na Europe et cause elo ba problème. Na moni okwei kao ba betio pendant frappe à l'agonie à perte de connaissance à la mouki l'hôpital. Beniles. Alors on enseigne ne sikazali. Bon, le col a kwei déjà ma beloana pour aboyer ko yamba téléphone nga aluka moyen de toutes les façons. Oh nyoso bakolinga basa na ba ko ebisa sala asala. Pour so à sa tête to quoi ko lele pa. Mais c'est vrai que pourtant, il faut menacer Kaka, les combattants. Est-ce que Denis Less, maman, va combattre rapport aux autres de tout le monde? N'évitez pas à Mora qui n'a aussi un bon pas conduit peut-être. Non, pas contre rendre né Esaïa Kala. Bato Belé, Bazara contre Etango, Azakana Joseph Kabila. Ok. Ba Enwana Evandaka Batuna Mitema. Yango moni lelo tanga kei ba lingela moni congolais biso ba congolais tous ba comportement na mingi muninga na salon mabimo depuis 2019 moko vanda au gardant toujours si ta moment porter sur salemi même les qui disent on va agir toujours et ça c'est yango lo salemi na benga ina ngana tali sango pour kakeba que eloko wana oyo le voyage au Yazo Sala et qu'on tourne les mabé. Malheureusement, il y a un téléphone. Si il y a un téléphone, il y a un bien aimé dans les seigneurs, Nzamba Lobaka. Nzamba Lobaka, vraiment, biso toza basali tozo travailler na nguya molio mosanto. Mais à mon Nzambe, est-ce que vous pouvez commémorer un niveau de menace ou l'homme dit? Bah, tout ce qu'on va me mieux pour l'aspect où il y a mis bimiseli. Pétage, koko tabilora mukili, où ils ont fait ça rampe et le coup m'a ba Nzambe. Il y a un moni ba yanki wana ba bimi. Donc, et quand il y a le sous ma casse, c'est le moment vraiment se préparer à comme une insécurité ma casse. OK. À comme une insécurité en Europe, Nzambe va talisa qui ba betier ma casse à quoi est venu par la mukini hôpital. Et l'ongeza pour vimba la moni ba tu ba terminer ba nzeta baseball
ba telemi ba jeune ba mikolo ba biyo mutu to lukaka yeyo. Or na bengi ye soka ko se retour akoyeba akotala na téléphone ava bima na historique ba appel armona. Na bengi pona n'interdire na ye que tekata biya avion na pa batu mususu kokende tepo okokendo kanga makuna. Vous avez sur un rond de maille à mon peu moins micro belle. Comment est-ce bon pote à paradis pote à paradis l'Europe n'est pas un paradis. Mais c'est moi navette tu ça va. L'Amérique n'est pas un paradis. Alors batu so va na Congo au Koufate. Na benga plusieurs fois avoir voyagé ayamanga na téléphone ti. Ayambati azamutu ba obalinga kepe bazali. Ngape na parmi bato na linga kai. So na moni mabe ezali photo ebisai malgré total ni tepo bino botala pétage mais ezala ba dégâts basala nzambe o ba yebana na mboko na Kinshasa basalaka. Plus que des niles. Oki oyo mundimi azana problème ya moi ça a problème aza stérile. Couple moi ça a stérile ba pas pasteur couple mobile à l'eli pas pasteur bonde là pour la moi sinanga aza stérile pasteur a eu rendez-vous na moi si et moi si ya mundimi ba kengomba kuna les prières premier jour deuxième jour pasteur alali moi si ya mundimi na moi ça mundimi a juisé tablo bon et puis ça pasteur ça reconnu bo banga kaye bo mona kelo kwa musantu na rigini a ba papa na mikolo wana bino bo mona ka bango lo kwa exemple et belé ba suki apembo ne comme ya kindoki eza so sagesse c'était au bible loba na on le biso ya solo biso ku no to balite to leki ba mari belé na série voilà nya biso ya solo o célibataire église na nga célibataire na leki ba mari belé na série bango baza balias bazolala la bana bato mike na l'église mais yo ya ka l'église nga au moni tout tendance bana mike ba jeune mikolo ba maman ba papa na ba koko voilà ba bito ndima ka jeune oyo azala nzambe solo c'est ça parce que na se comportera comme un serviteur de Dieu et puis je connais mes brebis po biso elo ni na ngona mituna to zaki na mokili biso to sala ba kindumba na to sala to kusha na ba aza juste azate biso tu nzamba so biso quelque part to kota ba concert ba wega na ba 99 to kota ba concert ba emene na ba 97 to zaka ba paye to zaka ba épidique to kusha na basi mais bible lobi mutu soka yambi Jésus Christ a commis nouvelle créature makambo ya kala nyoso kei nyoso komi asika voilà mais ma père on a ba okia batu Jésus Christ mais baso coucher là bas na batu na rigini ao atie moi c'est mon diminuer voilà o biso nde ba jeune o bo bangela to ko sala bongo mais to sali yango te mi ba papa na ba alliance ba sali yango surtout na hotel ya bino boluka délivrance ba lien ba réclamation o banjo finga nga bolongwa kuna neti mama watindela kinga afinga kinga na ipai na yo yes ko finga gai abinga lesko na bino hotel lesko gai bango nyoso ana polo o lebo za fanatique ya Jésus Christ bino bokomi fanatique ya muto mokili neti fali yo kasi soko beli ozu bitumba bandoki au nom de falinde obikisa fala zekela muloko la yo cha Jésus Christ liboso na fina yo basela nzambe osolo ba simbi Yesu masia bazanani mais moi ba fan pena makasi kwa bi pasteur na escro mami na lo baona fallait à Salinini. Est-ce que boy bambisi ko bi nguna na stade après concert ba njombo minene ko bi mbusu dans l'Amérique maman va venir linga maman nzamba limbisa yo ngana linyo makasi na za bolingo ato fininga aventurier escro menga eta ke berger Jésus Christ na zaka la bolingo no po Yesu atala kama bien na bisote ko se so betala mabe na biso na yo nanga mutako vivre na mokilo azati voilà tala caméra sur na prophète Denis Sadotalayo pourquoi biseni na na koyebisa prophète Denis a changé toi ça ga ndinga za Bible Apocalypse lobby muto azo continuer na impudicité akoba impudicité muto azo continuer na sainteté azalaka saint a continuer na sainteté moto atamona obanga nzambe bokako so tambola obanga nzambe mutu poza mutambilango continuer kana milango mais Bible lobby na Apocalypse na verset na mosuka boye bake jugement ça nini esoya yo moko fo rendre compte na miso nzambi au fait de niles
na benga ki na téléphone pour na tali soke bako beto kuna na Europe oyambanga te na benga o 17 fois mama Kati o sala ka publicité na ya Tangabio témoin nanga pour na zwaka numéro n'est pas na yo na bengi o sali publicité émission suko sala na Vincent Louis na zos écoutez nga na retraite tant on bisinga tant to kuta na ser Kati bisinga na auto na prophète de Nabi tout justement kolo tali sangai pour na vie na yo oazo voyager na bina mona qui voyage on a pour lobakam ke ko tourner les mabe lelo oyo ata bato bakolinga ote yeso linga biso tout na osenga na yo vraiment zong sa makolo mibale et pas Jésus Christ zong sa makolo mibale yeso lingyo makasi nazala ba image na oyo ya mibale ya stade na téléphone na ton otalo zaki boga na ba 35 ans na tango ki boga ozote ozotsabo o moni vieux pemba kitoko boga mais le lot a ndenge vieux OK yo zabi il faut qu'on se revoir pour muto ya mbi Jésus Christ muto tambola kana Jésus Christ na vérité intelligence n'est que comment renouveler. Celui là nous, aux ans bakata ba pétage ba bloc voilà, cela montre que ton intelligence est en nous renouveler. Parce que muto ambi Jésus-Christ a pourquoi jamais ko ça bloc no ça. Pour moli mo ça te ba interdire yo, ko ça la beauté, ko ça la beauté. Donc c'est un message d'alition. Donc kata ba séjour na zonga mbang. Zonga na kicha ça ouais ko vivre à na kimia pour kuna oyo bazo préparer donc il suffit exposition muke ozwami na boy vision ko kisama na lingite o la mukalambe hôpital na sengi na yo ozonga Congo voilà basengi na yo musakolo ozonga moka Congo oyo ya ko continuer ba activité na comme d'habitude en tout cas merci na kuna bazo ka ba ko 6 et gaz pendant ozonga poussière ata soka zonga ganga bo mutontima ati na moni pena ba kiri pena ba to ba fimba bazingeli même avant zonga mkola na aéroport on ande même l'aéroport non c'était ngala ebisi soka za censé ya kolanda o mungongo na nzambe o nzamba tali ya mona biso peto moneli et donc ça bongo nzambe apambola bino nyonso tout o bozolanda biso de lui na sengi na bino bo s'abonner na compte YouTube nanga bo taper évangéliste Ekuchu TV na YouTube bo s'abonner massivement pour na besoin katin ko prier les bino numéro nanga affiché plus 243 998 99 36 59 ndeko nanga tous en service et achat parcelle na osenga pe soutien esika tozo sa musala nzambe tozo louer la sengi soko za na volonté ya ko soutenir biso to ngo pesa biso lupango na Kinshasa a numéro nangeza affiché kotisa nzambe nyungu nzamba tika na nyungu mutute pe na livre na souvenir a ko se souvenir na yo il y a d'autres histoires na vino esenga ka o pesa nzambe o sunga musala nzambe ozu réponse tous en service et achat parcelle soki nzamba toucher à cœur au aider biso au contribuer pour to somba lupango nzambe na opambola amen nzambe apambola. Merci beaucoup totikali na question moko pour na ndeko na solité à Kanda ba porter plainte et pas ya bandeko baza na pemi na fali popa il paraît que musicien moko ambassi akangisi ndeko lité à Kanda porter plainte ben lelo toki que aza déjà aux arrêts je sais pas koyoka déjà biso na biso ba congolais ko kangisa ndeko na yo peut-être aloba qui na biso ba dire ya lité à Kanda peut-être ba be makasi ndeko ambassi sepelité et a touché ti vie ya ndeko ba biloko bongo na kati bongo par rapport à concert dans le moment moi belé wana Nathalie vraiment vidéo yango et n'habité comme on a déjà ndeko na biso lité à Kanda les lots dossier pour y les autres qui n'a pas kangisa ils sont bakangisa que l'autre et ça l'onde bon asa artiste asa comédien mais il faut quand même à respecter la frontière atika na ki comédie a toucher ka ba personnalité à ba touté et ça infraction biso tout on est aux aboy to te okoki jamais kokota na frontière via mutu surtout na milieu ya zalango o e komela quel bosso faut et PC leçon aye ba komi batela à venir ezana omulai ba via batko akota kango te tina moel opinière na kati mikuwa misuna mikuwa mutu tika c'est là batu comédie c'est là batu militaire à Lokanda c'est fini alongola espoir barakine kwa takaka na okukata carrière na mukusi
okokata carrière no na mukuse okokata carrière no na mukuse lité ya kanda na comportement na ya ko attaquer batu ata ozana batu azotinda yo na sima bongo bazo tchande vino na ba risque parce que carrière na onde et suka la mukuse donc au moins Michael Jackson a kufa na 50 ans mais pour ça na monde entier et silati ngana otola na États-Unis kana mingita balati lati le roi Michael Bobi na nzembo na thriller o emne sa soki 78 wana ozo mona nzembo 78 mais bato bazo renouveler tinelo pour ne ba puissance Michael aka lango ezaka ma casse mais et réduire ba finai akufi na 50 ans oto benga mort précoce akukisa pas même 70 ans Michael Jackson ndeko nanga lité ya kanda oza mwana nanga ya molimo en réalité pour nga naza un cadre de masse sur le cadre spirituel na yoka o basala nzembo so ebisao bima na kata barakini koyoka ka batute batinda ka yo ofa pe mutu ata bana sima na yo ndeko nanga mi batela batela carrière na yo wana nous gêne pas même 40 ans wana nous mwana muke à venir ezali boso na yo mi batela pour nzambe asa elo makamine. Voilà. Merci l'homme de Dieu. Je vous souka numéro de téléphone, prière et puis pour le programme, n'évitez ceux qui programment mes alliés. Tous les programmes, sont bien aimés. Il y a une forte prière d'attaque. Et puis dans le bon de la pona bakaya batebele, numéro n'engage affiché plus 243 9 98 99 36 59. Bien aimé, tozo kende vers la fin de l'année, na sengi na yo. Obenga, yom toza na problème ya makasi etungiso sur le plan spirituel. Ndeko nanga soki na noyamba Jésus-Christ était loka mokonzi pe mbiki si répéter si malanga. Seigneur Jésus-Christ. Na fungoli motema nanga. Na yambio loka mokonzi pe mbiki si. Limbisa masumo nanga koma kombo nanga na livre de vie. Libela na kombo Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup na Sœur Kati Munga na cadre o apesi biso poto sala émission na bureau nae nzamba pambola. Merci beaucoup makonange za nzela pona koya Winnipeg na Canada mama pasteur Kati Santos na église mobimba na ebike na zoya ko sa ba service à délivrance kuna na équipe mobimba église ya TNT na Canada na ville ya Winnipeg nzamba pambola bino. Merci beaucoup na Nancy Ekuchu na Lugano leki nanga propre alobaki ya na ngozo sa ba émission menazo kati leki nanga na Lugano na Suisse kolo isa pambulo makasi. Sœur Carole Pongo na Bruxelles. Merci beaucoup na mama Colette Kalo na Londres wana penza base na biso na kati ya Londres kolo isa mona bino. Bye bye. Merci.